Mbote mingi bandeko balandi ya télé Vuvamu na libaku monene liye kozwi ya kokota penza na kati ya bandako babino na nzela ya ba etandolike na bino na tina ya komenela bino émission oyo bomo ya bato kati na mokili. Émission iyo bokobanda kolanda yango mokolo nyonso ya minei ya poso na ngonga ya 11h to pe chaque jour. Nde na mokolo mwa lelo tozali biso moko te na plateau, tozali awa na moko ya mokambi ya bamwangisi Sambu ya Vuvamu ya lisanga Vuvamu. Nde na bongo bango bazali babengami na kombo ya Tata Ndombele, bazali moko ya bazali Mudimantweki na kabu ya bamwangisi Sambu ya Info Presse Vuvamu, pe bazali mopanzi sango monene ya mboka na biso. Nde mbote mokambi Ndombele. Mbote mopanzi sango, mbote pena bandeko nyonso batu bongo libaku ya kolanda biso mokolo mwana. Matondo mingi na koyamela penza lisusu na ibengisi na biso ya mokolo malelo. Nde na mokolo malelo tokokabola na mokambi Ndombele to pe mopanzi sango monene ya mboka na biso na mama ya likambo na biso oyo ezali koteka ya ba mama, ezali kopesa kotia kimia na kati ya mabota na bango to pe kokoso na kati ya mabota na bango. Tumekaki kotambola na équipe technique na biso kosala enquête na moko ya bawenzi ya minene ya mboka na biso. Tosali constat na kati ya 100% ya ba mama oyo et na kati ya 100% ya bateki oyo bazwami na kati ya wenze tomoni ete plus de 80% ezali kaka ba mama. Nde na bongo totuni mokunda na mokambi Ndombele, est-ce que ba mama kaka bakoli koteka na wenze to pe bakoza pe bakoli kozala po tomoni mingi ete ba mama nde baleki na kati ya wenze. Matondo ndeko mopanzi sango motuna na bino na sepelina ya nolongo na bavole mibale kaka ba mama nde bakoki koteka te po batata pe batekaka. Mais lelo situation ya lelo c'est différent na bisika touti. Soko zongi na époque coloniale okomona que ba établissement presque yonso ezalaki koteka ezalaki ya ba mama te. Ba portugais bazalaka na ba magasin ezalaka mingi mibali. Ba belge pe bazalaka na ba magasin lelo na Foncobel wana esika bobengaka Mariano ezalaka ba bisika bango baloposo pembe bazalaki na mwa biloko na bango ya koteka mingi ezalaka mibali. Mais tango toye ba mama ba s'adorer na commerce juste après pillage. Juste après pillage ya 91 misala mikufi nde ba mama ba monaki ko zinga maboko po batata bazalaki lisusu na esika ya ko lukela te pe na mwa ntango biso moko consciemment to kabola misalango tata ze ko mona moye ateka mapezete moye ateka makaya bozete moye ateka ngube zete nde lokwa misale zalaki te na souci pe wana batata ba conscientisaka ba koligoso na bango ba ibisi bango aweze mwa mpasi soko bino bozingi maboko biso sika tozaki kokenda kozwa na suka ya sanzo ezeko ko nourrir biso le début du mois loko les elisusu te kokanga maboko te kota na mwa nzira nde depuis wana tokomona que rôle ango ya ba mama ba s'adorer na commerce comme moi trop etikali pesa le lipo wuta 91 te lelo misala pesa la kaka te kela magate yango tomoni basi bakoti mingi na mombongo. Basi bakoti mingi vraiment na mombongo kolandela situation ya mboka na biso ndenge boti kotalisa biso. Est-ce que biso tozala motuna tona bino? Est-ce que côté kawana pe ya ba mama ezali ko mema moi implice na kati ya ndako to ezali penza ko couvrir tata ndenge bandeye ko salela? Ezali ko couvrir soko to yango ezali ko mata po basi bazali ko zwa pe moi conscience bakenda po ba bokolo bongo bandako na bango sauf bison expérience tozena yango tolobaka mbongo ya mwasi ezaka ngai po mobali aliaka ngeta te ebike ba mama pe mingi balobaka soki komi na tango na bango bazwa responsabilité ndako to pe bazali koteka ekomaka ke loboko moko ekata na ketika la tango tata bandeye kosala ya lobaki loboko moko te komi na tango ya mama ekomi yaza loboko moko mwasi ya mokili alibebi voici à mon client bébé ndé bouti koloba mais tout ça mon client est bien que ndino Tata Ndombele côté kaya ba mama est-ce que na wenze ezali mabe to ezali malamu soki ezali mabe na lingi kali pe soki ezali malamu na lingi kali ko apenza ko lingi la biso yango malamu
matondo mingi ndeko mopanzi sango tuninga penza motuna malamu ezali mabe ezali pe malamu généralement balingaka te moto apesa eyano ya oui ou non oui et non to vrai et faux mais nga nalobi eyali mabe eyali malamu nakolimbola ingeta nakolimbola mpo nini tolobi tobandi na ino na eza malamu tobandi na eteni wana koteka ya bamama eza malamu par rapport esika touti misala ya batata eza lisusu te mwasi aso décide nakota nakenda kosodobrier mpo na libota na nga mpo na bana tokoki tolala nzala te mpo mosala mobali ekufi eza apport ya mama na société mpo soko tozongi na société ya kala ya bokoko mwasi azalaki mosali égalité bazoluka lelo égalité entre l'homme et la femme baza koluka ngo na ndenge occidentalisme yango ekomi mabe mais uta la nuit de temps mwasi azalaka na rôle mobimba azalaki kosala na ndako ya libota soko mobali akendaka chasse mwasi ayebaki kozwa kongo na ye na tongo akeyelanga mwasi ayebaki kosokipe na famille adage oyo bolimbisi balobaka éduquer une femme c'est éduquer toute une nation balobelaka ngo femme mondele te balobelaka ngo femme africaine mais oui nakoloba na bandeko balandi balobelaka ngo femme africaine mais lelo mwasi yango yazwi mokano akenda koteka c'est bien bon tokumisi tobeti maboko tolobi bravo oye ko renforcer mobali no ko défendre ndako na yo mais mwasi yango soko akei pe na zando langage changer po nini po na wenza kotili kelemba akoti moziki na moziki wana soko kei na mokili inconscience bakomelaka milangwa oki badanse mususu babinaka na moziki oki pamba oba yaki pamba te kamata ma wana pesi sima yonso mwasi ya libala ya moto sima wana ze ko pesa yango kuna pe bajua mwa balianga na bango oyo bakendaka na bango moziki ekomi kotuna era boyate et la majorité ya mibali soko baze kosala te bakomaka faible éducation ya bana mwana ze kolatela mbai opesaki misolo te lokwa mwa tambola bolumbu eza te mwana misombeli tata alembi mwasi ye na pokwa alobi na yo soko na bimaki te nde na ye na soso oyo baparent bamibali bakomi mwa faible mosala oyo ebotamaki au départ mpo eya kosunga foyer un peu plus tard ekomi mosala oyo eye kodestabiliser foyer mpe landela basi nyonso la majorité bolimbisi tokoloba basi nyonso te la majorité ya basi oyo bazali koteka na wenze okomona bazalaka basi ya mibali lelo bazongi epai na bango mpo ekomi kilo soko lagi fufu azali kotala ndenge azali kokitisa likuti ya fufu abitala ndenge azali komina mibali mosusu bazali kokenda koluka o toyebi yango tokoma koyoka yango tikala soko na bana ntango nakoya na poko zali na 3 boule ezalaka ndenge wana mwasi ya mesana mwasi ya lelo mwasi mondela façonné amesani te na sonse ya malonga ya kibomwasi c'est-à-dire azali kotanga bolamu na ndako nzoka tango mobali asalaka mobali atangaka te mpo amonaka mwasi azali ya ngai mokumba na ngai nakomema yango ntina suka mais soko mwasi akomi kozwa soko le mosuli atangi donc tolobi eze malamu mpo mwasi azwaki likaniso de part appuyer mobali mais komi mbeba pe mabe po eyesika kodestabiliser tozonga mpenza na esika bosolevaki point ya société traditionnelle na par rapport ya société occidentale nde yango nde moto ye kobebisa mpenza lolenge ya kozalela ya basi na société traditionnelle bolobi ete tata na mama bandai kokende tata ake katililanga nengwa ake abinoki mpe azongi aye kozwa charge ya ndako na ye to mpe aye kolesa ndako na ye andai kotosa mais na kati ya société occidentale wana kaka ndenge olobi tomoni bamini biso eloko système moko ya parité égalité de droit entre femmes na mibali donc omoni teke bango basuli biso bamatiki biso koka kokoma niveau moko na bino na ntina ya koloba ete misala mingi oyo bino bokoki kosala biso mpe basi tokoki kosala yango sikoyo wana nde moto ebebisi to eloko nini mpenza eza à la base
bakendaka pe chasse te ba chasser pe léopard moi ça koti chasse akei pe a chasser léopard aye na posolo kwa mobali mais yango kufa na bino te nengwa omoni babiloko oyo ngesaka ngamo motema sopiso tango na okaka biloko ya boyi pour le lobo ya koluka égalité de droit entre l'homme et la femme mais zila otuna ngai motu na pesa ngai maloba ko nanaka te ko afficher pesa ngai maloba mwasi wana po ya kobungisa droit na ye mais soko tokei na roi na discours ya roi Léopold II oyo bazali kopesa ba missionnaire balobi bokanga bagoli goso ya baindo 9 mois na mission kuna na mission bakendaki kosala nini mais bango nde bachosifiaki la femme bango nde babimisi mwasi lokola organe ya désir sexuel wana mondele na enseignement mondele ye nango epai ya bankoko na biso mwasi azalaki contrepoids yango kutu déjà na biblia na bango mwasi auta na mopanzi ya mobali asalema na ete nzamba asala na ete abosanaka ye bongo yo eloko moko bimina na panzi na ngai wana yo moto ozali koloba soki totaki na biblia okomona ke nzamba abosanaki asalelaki nde nyama mwasi mpo ebaki ke nyama mpo abotana fo mwasi na mobali nzete mpe azali na parti ya bonengwa to ya bomwasi na ya botata ntango asali nde moto nzambe abosanaki soko mpe kidi basalaki mwa mingi kolemba asali moto zila nakenda eza biblique eza biblique kenda soko na Genèse soko 2 bandango soko na 7e verset kita na se okomonaki nzambe abosani ingeta le propos tennis en langage que son auteur ngai nde na sekoloba nzambe ntango abosani aye kozwa mopanzi tala kaka mwasi ti ozalaka wana obima na ona mopanzi oze minime oze moins important eze nango miracle te mwasi ya soso aleki yo na valeur mpo ye basalaki ye nzela moko na mobali na soso me nazongi na motuna na yo okomona ke bankoko ya biso nde bayebaki ntina ya mwasi mosungi contrepoids yango mabali ezalaki na ntina yango société wana société africaine wana ezalaki soko bondumba na mwasi etangemaki te badérapage na mwasi ezalaki te mais botala société ya parité wana mwasi akomi okenda na bureau mwasi akomi soko komi tutanisa ndelo na mobali mais soko mwasi akomi député bongo yaki pafita azalaki nani ndengwa nzinga aki rene te bongo kati kokambema ya mwasi ebandi lelo ntango mondela ye te tozina banengwa nya mega banengwa gotime makenda nsamba la reine de Saba azalaki reno ya kendeki kobongisa na bomo ya bolimbisi na bandeko base bala mais tokoloba nini tango babimisaka ke mwasi akomi député lelo nde bino bozali kokanisa mwasi azoi ba responsabilité lelo te tango tolobi makenda nsamba la reine de Saba oyo bakumisaka tozui baba tango est-ce que boyebaka mosala reine nzinga do Congo asalaka nzinga matamba abunda na ba portugais ye moto a déloja bango ba secteur nyonso ba portugais ba okipaka mais lokola ba bomi histoire na yo historique ya ba yinde kufi ba yekola kisaka biso mindele biso ba soi disant ba toto ko civiliser bino ndeto meki ko tombola mwasi po soi disant moto moyindo akitisaka mwasi te tango bungisi lisolo na yo obungisi bokala na yo ozemo pantisango zwa pe bakombo ya barene bato ya kalo bazalaki sa mondele aya botuna soto zeko kumisa lelo mama mabunda komi na parlement botuna sika mondela miyela kite po nini reine de Saba sala reine nanya tsaka ye te to utaka na bilembo na biso ya bokonzi na mokila molimo ndenge mwasa zeko botama ayeyi na bilembo na ye ndenge mobali abotami ayeyi na bilembo na ye ezalaki na service mobimba ezalaki ko orienter moto kolandela bilembo mwasi ya sala wana azena succession ya bokonzi akutambo sa bokonzi oya sala boy euta na ngokala ebandi na génération ya mondela ina ngota matondo mingi mokambi bandi na génération te ezalaki na service mobimba oyo ebandaki kolandela basi na ntango ya kala mpona ko-instruire bango wana tozwaki mpenza parti kaka ya malamu ya réponse na ya question na biso sikoyo na kati ya parti na yango wana ya mabe tomoni bamama mingi
oyo bazali koteka na wenze bakomi kosala makambo elongo banite bakomi voir même kotika batata na bango na kati ya ndako kokozwa batata libanda bakomi na lolenge oyo bolo bayiki ya bamakele ba donc bakomi ko se comporter bien te bazo se méconduire penza siko na tina ya ba mama ena ni kolobela bango ni bon na tina ya ba mama ena tolobeli mokili ya inconscience bato babungisi conscience omoni mabeze ko dominer lelo soko tuiba na mibale ya mikie otie bango wana lipate ya kudia ya mama wana elisata la nyoka je m'appelle bana bako boya soko tindi bango na ja tata na mama basali yango ya solo mokili ya libebi bana baboyi masano ya bomwana ya mbula na bango oze ko bala na ki bomwana na bango mais baponi masano ya kimokolo ya mbeto ndenge moko na ba mama wana mokili ya libebi fo babungisa kaka objectif ya deux parts objectif à deux parts ya la Guinée to kenda to renforcer banda ko na biso to soutenir éducation ya bana babela kwa shortcorte mais lokola mokili ya libebi mabeze ko se développer plus vite que bolam tango bakei kuna ba développer kaka mabe to ziboya to kota na likelemba te esala nini zalana moto no moko tsela ko likelemba wa kuna ndako bike tata komi consommation ala nditi la wana to kolobana ba mama wana mokili ya boindo mwasi abimaka na mibali mibale te wana na société africaine société ya bokasi ya bato mwasi abimaka na mibali mibale te mwasi ayebaka mobali na ndako na ye ya libala akokufa na ndako ya mobali nepe na mobali moko na bomoi dommage tango bato balingi bakalke to kalkaka mal to kalke nini to kalke société oyo ko détruire ba valeur africaine atondo mokandi ndombele na koyanga penza na ibingi sina biso ya mokolo malelo to dikete bozaki penza ya mingi ya koloba kasi télévision loko ezali ngonga toko lukata to lukako pesa bi misusu invitation koyamba la sima pona ko continuer sujet na biso ya mokolo malelo nde na bongo émission na biso ibingi penza suka pesi bino merci na koyamba invitation na biso na mokolo malelo to lobela kimingi koteka ya ba mama ezali kotia kolongola kimia na kati ya ndako to pe ezali kotia kokoso na kati ya mabala nde tozalaki biso moko te na plateau tozalaki na mokambi dombele o bazali moko ya mokambi ya bamwangisi samu na kati ya religion pouvoir bayanolaki na mituna ya biso mituna ezalaki ya biso bien ezalaki ya bango pe na tokosukisa na koloba koteka ya bamama ezali nango mabe ezali pe malamu te kasi ba mama toyeba ke tango tozali kokende koteka tokoka bongo na koyeba komibatela kobatela bateka de marchandise bamiteka te tokende koteka nde biye oyo tozali na yango koteka mpona koyeba kozonga lisusu kosunga ndako na biso mpe kosunga batata na biso nde tokutali na mbala